bana bazalaki na 2 kilos bana 7 mois babimi na 7 mois. Alors médecin alobaki te batia bango na kati ya couveuse. Alors totambolaki na bana wana le jeudi pour totia bango na couveuse ya ba chinois na seti na masere place ezalaki te. Donc na tomonaki ke mpona bombo ya bana wana ebikusama esengelaki tokenda bango kaka esika couveuse ezali. Nde tokotaki na bango na mutombo. Mpona kotia bango na couveuse na mutombo bango mibale. Oyo moko aza elongi lokola papa Tshisekedi, moko lokola papa Kabila. Elongi la mungu ezali mwindu na pembe bango mibale. Alors baza kuna bazosenga prise en charge na bango. Toza na prise en charge te bana mibale baza na kati ya couveuse ya mutombo awa na chango. Yango na tozosenga bata bonne volonté bosunga bana wana prise en charge na bango. Mutomba zosenga $5,000 pour na bana na mibale. Télé au prix de 60 000. Nani akosunga bango? Nani akosunga lisusu bana oyo babima ekosala bien talaka mususu yango yeye. Cameraman na ebite sozo mona ka oyo yeye kaka boye baye kotikele mwana na tongo na butu. Mama na yaza na problème mental. Mwana oyo alalité donc to sengili simu na bino penza. Mitema na mine tout sama. Na yebi kel boza ba femme de cœur, ba homme de cœur. Mitema na mine tout sama. So on a pauvre femme, na zondi ma charge à boyer. Na zana ni na zana le côté. Mais na zondi mango avec la foi parce que je suis une fille de Dieu, une servante de Dieu, une veuve encore. Yango na sengi bino ba tozo landa ngo kanga mitema te. Bo sunga na ba tozo tanga ba komo tanga ba komo na bango te. Mokonza moka na zolo bana yo papa. Papa Tshisekedi, papa Kabila. Na zolo bana bino mukonza mboka nzambe tango nzabetaka tango na epai na ngai ke il nommé ce chef à cause de cette nation. Tango nyonso tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de moi-même. Ce que je conduis au Bosanango, et où tu fais un ensemble, il faut aider le peuple. Il faut aider le peuple. Ce sont des âmes de Dieu. Nous sommes des semblables. La mignonne. La mignonne. Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata. L'art d'illuminer votre beauté. Actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grâce Beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille, au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter Grâce Beauté, c'est offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grâce Beauté Cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse, née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. 13. Toute l'équipe Grâce Beauté seront en votre service. C'est votre émission sur le terrain, toujours avec Mathieu Boncher. Je suis là, ambassadeur des enfants, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va parler des choses. Oh, na ye na molelo. Et na yebi ke ba mama o batala kangai balela ka nyonso tanga na yaka na bandako. Mais na sepelaka parce que soki na pesimbela na monaka lisungi. Lelo lisusu problème mo ekweli libiso. Toza na ka ya orpheline moko batiaki ezemi donc aboti bana mapasa donc nazana mama awa ava expliquer biso mais toza pe susu na kamoko bebe yeyo baye kotikela biso donc mama na ye azana problème ya mutu mental donc baye kotikela mwana mama Marie tala bebe kitoko ya boye. Donc, miliki na yo, secret na yo, pour moi, nous allons bien et que ça va bien. Tout ça, maman, ndeko basunga ki yo, moi secret kotaki, moi ne kotaki, mais problème ni nous allons, oh, ils ont tout ça.
yo mikolo problème ezotungisanga mikolo oyo Ofelino abotaki mapasa wana bana bazalaki na 2 kilo bana ya 7 mois babimi na 7 mois alors médecin alobaki te batia bango na kati ya couveuse alors totambolaki na bana wana le jeudi po totia bango na couveuse ya bachinois na seti na masere place ezalaki te yango na tomonaki ke mpona bombo ya bana wana ebikusama esengelaki tokenda bango kaka esika couveuse ezali nde tokotaki na bango na mutombo mpona kotia bango na couveuse ya mutombo bango mibale oyo moko aza elongi lokola papa sekedi moko oyo lokola papa Kabila bilongela mongo ezali mwindu na pembe bango mibale alors baza kuna bazosenga prise en charge na bango toza na prise en charge te bana mibale baza na kati ya couveuse ya mutombo awa na chango yango na tozosenga bata bonne volonté bosunga bana wana prise en charge na bango mutombo bazosenga $5,000 mpona bana na mibale nango nazobelela mama Olive mama Denise bino bata liboso nzamba alobaki na nga na matoi na nga na yokaki alobi ba mama wana bazali mari kobanga te aboti mpe mibali na bino bakombo bapesi vraiment bosunga mwana bana wana mpona te ndenge bazali wana bazwa nani prise en charge po te basunga bango dans 10 jours oyo bakomi bima na couveuse. Merci beaucoup. Donc maman Marie Azolela donc na 5 ans na ba fondation nyonso tous kota makabu oyo papa Mutombo di Kembe bana wana baza bana na yo tokokaki te kotika bana mibale oyo tokokaki kotika bango te bakufa parce que ba hôpital na biso ya l'état eza na ba couveuse te totala ninga na mama totali par rapport ya ba embouteillage ya mboka na biso médecin biso soki bosali 1h20 libanda bana wana bakokufa yango totala na mama Marie tolobi non vaut mieux bana oyo bozotala oyo baza na bomoi kasi bakanga bango na hôpital batu ya bonne volonté bakoya nde bomoni bana wana fartir basengi biso na mwana moko $2,500 donc équivalent $5,000 nazo senga na batu ya bonne volonté bosunga bana wana mama oyo aza na kimia akomi na batension akomi na makambo ebele soki azali te soki lelo mama oyo azali te na bana ebele au plus de 60 nani akosunga bango nani akosunga lisusu bana oyo babima ekosala bien talaka mosusu yango eye cameraman ayebi te sozomona ka oyo eye kaka boye baye kotikele mwana na tongo na butu mama na yaza na problème mental mwana oyo alalité donc merci na bana poto batala rabiso ba fondation Sandra bazali papa Vincent bozali ba mama Nene bozali ba divava bandeko baza mwa ebele to sunga na ebike bino bosungaka bana oyo babima vraiment na hôpital et kosala bien mama Marie message ya suka pona lelo vraiment nazosenga kaka na bato ya motema malamu lokola bino soki nzambe azoloba te j'ai un grand nombre d'enfants elingi mpe namona mpe banango o nzambe azotangela ngai ke j'ai un grand nombre d'enfants yango nazosenga mpa na bino bato bozolanda bilili oyo so boyoki mbela oyo bokanga motema te oh argent ezali ya nzambe nzambe nde apesi bino misolo mpona koyede bapauvre parce que ayebaki te y en aura des riches des barons des milliardaires et que les pauvres n'en finiront jamais yango oyo tokomi na ntango ya bapauvre sikoyo bosuteni bapauvre oyo tosengi lisungi na bino mpenza mitema na bino etukisama nayebi ke bozali bafemme de cœur bahomme de cœur mitema na bino etukisama so nga pauvre femme nazondima charge ya boye naza na nini naza na eloko te mais nazondima yango avec la foi parce que je suis une fille de Dieu une servante de Dieu une veuve encore yango nasengi bino bato ozolanda yango bokanga mitema te bosunga na bato ozotanga bakombo totangi bakombo na bango te mokonza mboka nazoloba na yo papa Kisekedi, Papa Kabila,
nazoloba na bino mokonzi mboka nzambe ntango tozabetaka ntango wana epai na ngai ke il vient nommer ses chefs à cause de cette nation. Tango nyonso, tout pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de moi-même. Ce que je conduis au Bosanango, et où tu pas un Nzambé, il faut aider le peuple. Il faut aider le peuple. Ce sont des âmes de Dieu. Nous sommes des semblables. Il faut les aider. Ce qu'on a marié des comptes finales, nous avons 25 ans, notre vitro. Nous avons pas le cotabano, nous avons pas. Bon, Pino, Bato, Sanango, Nakatinandako. Amour, nous ne portons rien. Maman Olive, au côté de la Tchango, au talaki maman Marité, au beau Sénégal maman Marie, maman Denise, papa, maman, Talaban, Talaban. Il y a mon gars qui multiplie, vous remplissez la terre. Tout le monde Samokili. Voilà, merci mesdames et messieurs, on est presque à la fin. C'était votre émission sur les terrains, émission Yababola, toujours Elenga Congo, avec Mathieu Bonché. Nasusi Nazaran, Pona Bana, Pona Bana, Tababenga désert, Nakoya, moi nous bayotiki la bisoye 0R. Donc, tout la litena maman, Beba Tungisi Boutou Mobimba, parce que maman n'a déjà un problème. Bah, éviter soit vous qui va tiens boti moi na ou donc Tosunga et que ça là vraiment bien les numéros et la soko bengi. Orosola la maman Marie et puis nyoso et kokombi la bino maman Marie nzamba pambola yo courage nzamba kosunga yo papa Mutombo di Kembe sunga biso parce que makambo wana eza vraiment l'hôpital na yo amen papa Mutombo di Kembe soko koti makambo na biso fondation maman Sandra nzamba komona yo. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine avec votre émission sur les terrains, émission à Babola toujours Elenga Congo avec Mathieu Bonché, ambassadeur des enfants et pourquoi pas Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka. Merci aussi à Abed Achou. Naebike okotaka makambu ya boye bana bakangami l'hôpital pour na $5,000. Abed Achou, Fali Poupa, Ferregola, tous les musiciens ya mboka na biso parce que on est là pour na bino nyonso. Nzambe asunga ekende bien. Maman Marie courage ngana kei na imanzo mote et Nzambe akosunga papa Alpha, papa Divava, Glody Balele. Kota Makam Oyo, Pasteur Alpha. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Tosunga Bana Oyo. Bye. Kafo, sali kwa pozimbo. Ai aqui kuna yo tra longo mai base zo o sekati. Ali no pena kata bakarto. Babanga na sidika hi. Pena tunga éviter. Toujours à Mutombo avec maman Marie. Des marches pour les enfants. Rien ne peut le chaos. On est là à l'hôpital Biamba Mutombo pour chercher les nouveau-nés. Donc les jumeaux, les deux jumeaux, Babotami. Donc voilà. Nzamba Souma, bien ce qui aime bien. C'est déjà votre émission sur les terrains avec Mathieu Bonché. Donc Nyoso Poto Laksa, Nyoso Zole Kanamboka. Il n'y a pas Sina Bisengo, donc hôpital Biamba, Marie Mutombo. En tout cas, félicitations aussi à Mutombo Dikembe, donc hôpital Kitoko. Nous sommes bien, Fondation Sandra, merci à vous. Nava soutien, Papa Vincent, merci à vous. Et merci à Maman Néné aussi. Et Nabo Sanité, Monsieur Divava, depuis Allemagne. Merci à vous donc. Dans quelques minutes, on banana biso oyo babota. Voilà, merci beaucoup. C'est toujours Mathieu Bonche.
Santé wana za na wana. Kenda na. Kende. Ki awa.